ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour le maman. C'est Ursule Kalaki. Je viens juste vous souhaiter bonne fête de mère, bonne fête de maman. J'aime bien appeler maman. Je trouve que c'est beaucoup plus amical, plus gentil. Bonne fête de maman. Le maman de Livingstone, Maman Média. Je vous souhaite bonne fête de maman. Les mamans de Bethel, bonne fête Maman Dina, bonne fête à vous. Les mamans de Virginie, Maman Chantal Ayao. Jesus is the number one. Bonne fête à vous. Bonne fête à ABC One. Je profite aussi pour dire bonne fête à DS Lompinga, Maman DS, Bokila Lokondo et Fapekato. Bonne fête à vous. Je vous souhaite bonne fête à vous tous. Les mamans de Mont-Carmel, bonne fête à vous les mamans. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Les mamans de Frédéric, je vous souhaite bonne fête de maman aussi. Bonne fête à tout le monde. Que les gens qui vont fêter, qu'ils fêtent bien. Et les gens qui seront à la maison, que le Seigneur vous protège. Bonne fête à vous. Bisous, bisous. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino na ABC. C'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete talatina biso banso toloba ete c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko balandi lelo penza ezali bongo le 8 mars. Tozali kosala penza spécial le 8 mars. Kasi bandeko bolandi vidéo oyo na bokebi nyonso ya mwasi moko oyo na bengaka la femme puissante Mama Mboyo Bokila Lokondo Fapekato ye wana penza mama asuetaki basi nyonso ya monde pe précisément ya République démocratique du Congo pe bapanzi sango boyoki lokola lobby apesi pe la patrona ya chaîne Oyo ABC One Oyo apesa biso espace pe boyoki tolobi c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate to tombola kande Yesu Kristo kasi bandeko lelo ba mama bazali bipai na bipai lelo ba mama bazali komo lengele lelo ba mama penza ba fandi ba lobi lelo mokolo wa biso kasi to betande lisolo kasi to sepela ba mama bisika bozali penza tika nzombe amona bino nazali penza kopesa matondo mingi na mama nanga aja tango bomoni ngai boye la femme congolaise la femme zaïroise na lingi liputa la moto pe bomoni nga na mokoto na ngai boye e wuti bongo epai ya mama aja. Assalamu alaikum mama na ngai penza ya bangi mama ya Centrafrique alongo musika ya bangi pe aye awa na République démocratique du Congo alobi alatisa ngai journée de la femme maman aja awa. Que Dieu vous bénisse. Bokila Lokondo Fapekato. Assalamu alaikum bandeko balandi vraiment tozali kopesa longonia na ba mama ya fondation Believe Mama Fariana bomoni kabelo oya milaye za kongenga la moto ya de la presse c'est bokasi ya mama wana ngala benga kai maboko bank pambate mona moso a signal obi moto ya de la presse ekoki ko kota bikotela te esengeli alataka kabelo akindaka ko somba yango kotinda yango na République démocratique du Congo pona océan de la presse congolaise azali kotinda yango la bisikano sunazalaka mama Fariana mokonzi ya ba mama ya bakabelo tika nzambe apambola yo na kingo bomoni malamu ezali bongo Mama Mboyo Bokila Lokondo Fapekato la femme puissante mama Sylvie Mbenza asalaka pe ye makambo minene ba maquillage bozomona nelongilanga ezali bongo ba femme puissante ya États-Unis d'Amérique mama Sylvie Mbenza mama bandeko balandi nini vraiment na loba
nini pena lo ba maman ko yoka la kotanga kombole te komona mabete parce que olaka ko sala kilo côté moyen na tango ya te bilo na tanga rabino kuna melelo ezana zo tanga ba famo ba simaka ba responsabilité et pas au sein de la presse congolaise pena moi ba papa na kolobela ba ona suka kasi ya mbotoko ta pena mama eli kamborita mawete l'enfant propre a rita nanga nzamba pambola yo me mikolo penza au sein de bosso au sein de la presse mais que Dieu vous bénisse Rita Mawete bande ko balandi ba mama ba mama to solo no likambango ponga la mona kaloka ba mama Congo ndiye journée de la femme elande bango on dirait journée de la femme on zarande ba femme congolaise te mama balobi eza journée internationale cela veut dire eza ya molongo mombaya ba mama ya mokili mobimba kasi to lingisko to solo la ba mama yango ba uta wapi bande ko boko mande boko makala ba commentaire ponga yuta na botama na yekibi ngé journée de la femme te na yeko yeba yango na 2009 kala ko mama mombabu soki la bosanité na Congo na 2009 soki la mitura ke uta wapi journée de la femme et ça l'andeni na ga une femme émancipée oh la femme est boy oh la femme na bakate e uta la wapi mozindo a journée de la femme bosunga biso bila batu boyebi e uta la wapi basi wano babunda ke tumba pour lelo et comme journée internationale basi wana baza wapi basi wana ba uti na mboka nini précisément pour tozo sepela kama kambo to yebite soko tuni moi c'est journée de la femme elaxine o elaxili puta mama longwa la bolema yango ndeko la bino moi ça y une émission oyo éveil patriotique éveil à conscience mama longwa la bolema ba mama nanga ba condition féminine ba mama Ange Lukia na bona musala makasi bo sala te bolembo Congo yo fele misana bino esengeli ko aider ba mama oyo ko sensibiliser bango ba jeune fille ba jeune sœur o ba boyi mabala o lelo ba sali kindumba makasi pola taka liputa ba mama bo aider bango boy de kabango ya ko sensibiliser République démocratique du Congo ebi ko sala musala te to sala bitumba makasi po mama to valoriser mama zonga la sens na to ya bato ya mayele te ezali bayike me bato bazu mayele bazali bato mabe ba koti na corruption na lokuta na mayele mabe balingi bakanga kabe ba mama ba aveugle ka bango ba tambola kabe likola ba mama et ce journée de la femme elle liputa moi si à congolais ala la robe de nuit te eza mentalité la biso te to la rabel interne liputa tout le monde a tongo mikolo nyonso moi c'est à Congo azakala liputa mikolo nyonso la takangola wenze mikolo nyonso elambala ya moi c'est à Congo liputa to yokola ta ba pantalon de la modernisation to londi makama mindele moi c'est à Congo ezali liputa ala taka mikolo nyonso kasi lelo mabale kufi boni lelo nazo yebisa bino ete to longola na tabou basi ebele lelo bakosa bize na bango lelo ba jeune fille ebele lelo bakotelema lelo ce qui est kaka kende na yebisa kabilo metokela kabuya to zobo mona lelo ke satellite ko filmer bisika kabila la Joseph na Félix bakoza makasa ko bakenzala na mboka te ba pesi misala pona ni bakotambola babare ko tonda bwe basi bakolata bilamba bakotonga midele ya mabele ya batatuage ya kolakisa mitakala ya string e komona na lelo bakobina kuna simekoli bakobina tombola mabele bakokata bilamba molunge bakosala biloko ebele pe lelo ekozala nde opesi mbwambo aboyibo zoba na bozoba nde mama congolaise o azo souffrir pe lobi la tonga zongi na casa départ abani kolela nzala abani soko bundisa mobala na mbonga bana minerval mbonga bana ya classe mama longwa la bolema mama la muka na ebisi bino lelo soki penga pena zaki na lokoso pona ko yanyola bilo papa yo tuningo lobi océan de la presse ozo senga soutien mais yo bala oza na mbongo oza bien to mona ka ondengela mama na ngai yo loba toute vérité n'est pas bonne à dire papa toute vérité n'est pas bonne à dire na telemi fona senga bilo soutien po mosono oseleza ya tata na ngate za ya mama na ngate za ya bana na ngate lelo na église onga la sambela ke comme une insécurité mwana mobali wana sango mokonzi na mwasi na bana ba comme une insécurité bana nanga mo ba comme une insécurité ba camarade nanga la sina lobiango moko azazui poignard kabuya za l'insécurité l'homme puissant a otambola te aza l'insécurité pour être reconnaître parce que ceux qui botamboli ceux qui ba yebika océan de la presse azalia bazo luka place lazali basala mabe mais quand même il faut pena soka soutien na bino parce que nazo bunene pour na Congo il faut botombola ngande ko la bino ceux qui na yebi ceux qui façon na vivre oko tcholanga parce que balobi toute vérité n'est pas bonne à dire ngana lobi kana muto na merci lobaki bongo pa yebaki tango na ko yebi so mode de vie na ngai na ndenge la vivre kaka yo muto ko tcholanga oko loba kitoko nde ya pamba te fende ko loba na lobaka ki mamo sive yango la mi bombi bomona ngaka boye na ko loba te mais na yebi sibino ke to zape la problème to za na mbongo te pour lelo c'est de la presse à CPLT a CPLT pas na mbongo te aboko te ka conscience mais bata mama Denise ba go bengo c'est de la presse na moi gaz na ngandeko komona nga boyete
na vraiment na moi gaz nanga ke so le lobi na zo jeep na rozwa ndeka la vanja RAV 4 zo zelanga so na lobi PS koma yanga ekoma mais est-ce que wana nde bitumbanga na yeko sala wana na koma limité na loba bien te batu bakie kuna académie de beaux-arts bayaki maman seya yaka monobela Congo ko so mbongo une femme ba pese baninga la bela bango te elambo na lati oyo na lata yango te bana bateka kango na Congo bande ba massipation la bile koma na linga kuta ngo te parce que la kela ba digital na lekaka lelo nde la bona ko leka parce que na senga ki bango ka tuku bianza lokwa ba pese ngate la bile ko lekesi au felete je dois commencer à sala ka au felete wabi bo so ba nga ba kufika ko fele Frank Dioka koti na prison au fele ne mona ntemi au fele e ba e fele wapi bango yango na lobi te moko pe photo sola ka lokola bato to sala ka pe nzamba lobi ko na ndako nzai maboko pamba te to sola ka parce que biso basi tola ba défaut ebele tola ba qualité mukie pe basala bazaka mukie tozala ba défaut yango lelo nde toyeko lobela po mwasi atelema soki mokile lobi celui qui éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ayebi parce que na nzela ya mwasi nde za mabumu o ebotaka to botaka nation bande ko ngai mama congolaise mama ya molongo mobimba bande ko labisa babundi bitumba balobi totanga ki kelasi to sala ki musala boni mibali basala biso to salate tant to kenena classe to kenaki biso sonzela moko ba revendiquer ba droit na bango ba ose to na bango lelo eyokami mokili mobimba tant musobe parmi bango ba moko ba kufa tant musobe bazala bo moite mais batikeli biso esika ya mayele po ete tozo mayele na moto po ete mama moko na moko ayebaka eloko nini akoyi kosala ata kona ndako na yo pe na bana na yo ezali kala mosala tendeko ezali kaka te yo mama tango vai na ndako ofandaka po botaka ofandika po liaka misolo eloko mosusu yo yebite te mama aza bongo te mama azali oya simbi moboko ya ndako wuta ebandeli tozwa livre ya Genèse ya création okomona nzambe na faisabilité na ye na charismatique na ye asali biso lolenge mibali azui mobali asali na mabele asouffle na narine mais azui yo mwasi asali na mopanzi cela veut dire ngaka sala mwasi spirituel mwasi azalaka charnel te mwasi aza mabele te mwasi aza spirituel yango boni race mwasi azaka modèle yango boni na Bible balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur mwasi azaka bonheur balobi femme est censée renverse sa maison, azo détruit na maboko ni moko. Mais femme sage bâtit sa maison. Cela veut dire moi si aza molimo, la femme c'est la spiritualité. Moi si aza race o bisika no swazali azo ngenge azo pesa valeur. Moi si aza mota salité te. Moi si aza mota mosalo to komona mama ya lelo te. Moi si oganga, moi si gala mobali te mama. Et salamate. Uta e bandeli ba pesa mobali bo tosi na epe mpifo na ina nzambe tata. Moi sa kokai na mobali te. Mwasi azali mosungi ya mobali mwasi azalaka omission te aza soumission nde mwasi wana obiso tozoluka a fêter journée de la femme mwasi wana akotelema na République démocratique du Congo pour to accompagner Martin Fayulu Madidi pour to accompagner Congo elamuka pour to bimisa Félix na Joseph Kabila Kabangi mwasi na tolingi mwasi okele koyamba mama Denise te pour pesa bino 1000 francs 2000 francs après bo buki bakiti na lakisa bino ya mama bakeneke pa Chadari ba mama na bakepa Chadari ba memele biloko na moyibi na bango ba bomi bandako na bango nzala bake na maisha park ba pese biloko babini ba pese bango ba secret ba ba melaka bière ba meli pe bazela katuku bianza o Félix alingi ateki mboka na retour bazuite ba pikoli bakiti ba pikoli pasteur alela koyiba masasa eleli mama ya bongo nde ko sepia le 8 mars mama ya bolema mama na mayelete mama la muka mama otolo na kabilanga yondo kolesa biso ndunda wana nde santé ko peso ça la valeur mpondo oyo kobima na mabele oyo ko sala ozo ba valeur note pour nini ba mama ma chère boza na valeur mama oteka kangu boza na valeur mama oyo za na bureau za na valeur kasi otala mama wana mibali misatu na bureau na société wana mais oza moi salibal yo moi ça n'appelle lelo ke ko asimo ko si mobali na yo basi na teto na Congo tolingi na Congo basi ya bwania tolingi na Congo basi bakobunda Basio ya mayele. Moi ça lobinga en tant que maman ya Congo la boy konyo comme maman ya Congo ba viola yo, maman ya Congo ba assassina yo, maman ya Congo ba sabota yo. Valeur no ezala kate. Journée de la femme yo zo fêter. Ça là nos statistiques ya bilan de la République démocratique du Congo. Ça la bilan ya bisiko vandaka. Kimbuta chela biso ba poubelle la bandako. Ba pimeli biso mai. Kimbuta nyoko biso lotili kezate. Félix aye so abakisi monyoko. Siko yo zo fêter nini. Liboso ndako no liziba. Ozo fêter nini.
bolete bandal tongo okangami kana papa ke ko yibela yo papa ke ko swapi 19 mois impayé on atra papa ko kende wapi na ebite batu ya bamboka mususu ya misala mususu ki bazo sala siko mbongo papa ko zelo peli putango bachango cher makasi e banibela ba dollar li puta oyo ya journée de la femme bochi yango ba $20 nana pona na somba pona na somba ça veut dire banibala kisaki eza na classe moko ya batu bakola telamba oyo eza na classe muso ya batu bakola tate neti ngo se na lati yango na uti koloba sikoyo pona mama na nga aja mama aja wa assalamu alaikum mama bokila lokone femme pekato grâce na yende bomone se yangengi bo sikoyo ngana ko so $20 ko somba océan azu $20 ko somba liputa api sikoyo na kele pas tailleur hein $30 $25 $15 nazu wapi 35 ou $40 pour la yo moko mama bongo bana lobi ya classe au moins place ni ba réduire biso anéa c'est quoi ba mama na condition féminine ba bimisi ba terme na bango ba sali makamna bango bazo sepela mbongo ba bindoli ba kei siko na lo koso na moyibi balandi siko moi sa Félix azo sa eloko te moi sine eloko nya ko pesa bilo kwa disco ako tula bilo ba mama to ko bisa bilo nini ba kei pola nini mama moko azali na kai kabuya soka zaki na sima caméra te mais ko témoigner oh moi ça Félix alobi a to koma apesa bilo commerce boali boma akopesa bilo commerce mbongo combien commerce nini so ba pio 50 000 moi ça Félix et c'est qui baso ki 2 millions c'est quelque chose comme ça ba oselo nini akosela onini mama akosela onini okeika ba ina ba pompe po ba ko zo masangane ko zwa bakozo masangande kozwa bralime ko pesa bango bra kongo ko pesa bango bakoya nango ba meli na pompe bomeli langwe to uche pa mama to sepela ki pela sema nango sukuti litama bolole ba bengi bino boloba to kokende te bo kende te za mbongo na bino te za ya bango ya maboko na bango ba ko sala ba sombi bino maso na tanga ba ko lakisa ba sombi bino na mbongo me bango ba filmer ba lakisi ba tuta ba lingi biso te tozo télé mais la journée de la femme ya nzala ya passe tala congolais ndenge bazo manipuler mwana mwasi oyo asaili biso baba o asala ki ba biloko ezo sala biso loka ba minda ya banini ya ba robot wana ya ko telema ya ba roulage maboko banini moi sala za wapi en États-Unis d'Amérique basi ya bongo ne tozo lingala Congo bo tombola ya bandeko la bino asali loko kitoko o esala mate asali robot asali makamba kitoko ache yango epesaka makaminene asali yango mindele balobi mayele otete bongi na biso donc ni kama mayele soki bimi na République démocratique du Congo eke kosuke pa mindele po ba exploiter yango pona congolais bo etufaka mwasi wana bobani ko boma ba robot na makasi par jalousie longonya mama yondo bongo fêter journée de la femme basi ya bongo nde sengele ba fêter mwasi ya ndumba te mwasi ya moyibite mwasi ya lokuta te moi so à côté mato bunda po de kolo ba mama Deborah ba telema tolingi ba Sarah ite tolingi ba FT tolingi ba Marie ba Anne basi ya bongo ne ba telema ba crier pour na mboka la bango Congo za ko kufa yo Deborah za wapi kende ko lela pour na mboka la yo o se ton lo bato boy souffrance ba violer ba mama ba saboter ba mama tala mama ngo la buta ke ko mela ake ko denisa li soko ndend wale ze loko ni mama ozali nyama okobina bongo pona ni mama bazo saboter ba violer yo ba salo makama mabe ozo sepela nini oleo lela mboka leo za na pasi bano bazo tanga te bano bakoma ba ujana bano ba culunaire bana no ba ofele rejeté de toutes pièces yo mama ozo bina nini elamba on a là tiens pour la fierté à moto à sombela kinga c'est l'autre la ko la tangote je n'ai pas besoin de ça non on a combiné loko na olingate lit nanga na kokite na ko la journée de la femme et je dois parler ça mukolo lit nanga kokoka mukona ko mona kabila kei mukona ko mona bala Congo bala muki mukona ko mona Congo tout congolais azui minéral mboka bani ko sala mukona ko mona bana bazo tanga tanaka na kanda la zo ebisabino moi nanga za mayele directeur recherche stratégique c'est mon fils yom totunenga j'ai des enfants. Na 3e gradué, moi, je n'ai pas d'argent. Jusqu'à preuve du contraire, mais là, je suis licence. Un intello. Album, na bientôt, Nzamba pèse, mon fils, il est sûr de, il est jeune. Na royamba beaucoup mona. Bato de na tindele ki album ba master na la WhatsApp bazu yango. Bo soutenir et passe à la clip. Azo yemba zaba pèse ba talent. Mais mboka elinge forcé bana bongo compagnie mboka elingo baby sabango mbongo elinge baby sa lokola ba gloire nouveau riche mona ça la balle na makolo soka beti moyete mais nana ko soutenir œuvre ya bongo
mona zo beta balenga mona zo lela lobi non to la ba messi na Congo mais likamba congolais bo chola kaka tala ba ninga bato ba sala yango to dobi na kabuya lelo kaka to na basi mso ba benga kibiso o yaka océan to lati soki esuyo wapi ngala ke esuyo ngapi ezo swanga pomboke ya mabe ezo ngapi te deni ezo swanga boke ya malamu te ba mama ba sukuti matama yango bolandi ata video wana la femme puissante bokila lokone femme pekato mama mboyo alobi nini alobi ba mama ba ko fêter gloire à Dieu na ba ko fana ndako ça veut dire ebide de mama ba ko fana ndako ba ko fêter te eza na mwasi musosa na ndako loka mobala na mbongo te na bisi bino tombokeli ye na ndenga osakana te me na tongo kokuti azokele kolela l'église nzambe sunga o tomboki nini journée ya bolole bo eza na mbongo te ba papa 19 fois mpe yake ndeko yiba mama yango de bwakane na bolema ba mama ba kimi mbango baluki ba 3000 ba kekuna tango ba kozonga bazongi na déception bilo kasi Denise akopia bino lokoni Denise osabilo ka biloko olifa sala ki bino bazo solate abi bango ba bolole babanga kabiso makasi basi wana bane loko te tonyo kwa mibaya na bango ba ndoya ka sima na biso ko senga kabiso mama loboko no pe ko za likolo te ngosi yana telemele loko na lingina za loboko ko senga te yango mona ko bunda boye yango mona osenga soutien na bilo bo soutenir biso la kabuya poso kabuya lembinga na kosala musala te mona mobala zo mériter ya mingi azala mwa malamu atanga la zuite me yazwaka pona ni soki yazozwa azosepela nyoso na kobenga eto kita na terrain akoya me soki yazwite alobalanga ma ADS na za maladi afai na yeno konzima po eza santé na ye santé la pas de prix po mbongo ezate ndeko yo mtoto na kinga je gagne rien soki na ebisi yo ko konzima te na gagne ke loko te me na souffrir pour la République démocratique du Congo. C'est pas facile à kokito ça la face na ba rebelle bazalia wa na mboko c'est pas facile naza ana Kinshasa c'est pas facile na capitale na province c'est pas facile ça la face na bango na lobakande la lobaka boya boni ba olukanga miso ba to tindelanga aba nini océan nani kabuya yo aboya ngo mama yaka to sano analyse bona na comme on dirait analyste ya makasi na République démocratique du Congo mais est-ce ba bien na bientôt la malamu. Pourquoi faut pas luka biso ba somba biso c'est que quelque part ba omona ke tozolo ba pe makambo eza vrai kasi mama telema la muka mama longola bolema na ye ko suki sala bino ba pasteur ya lokuta o bo endormir ba mama bo comme ça bango ba femme pleureuse bo comme ça bango ba sa lokuta ba ka l'église chaque tongo ba kombolaka bo comme ça bango ba faiblard ba mama ba ka kolelake pa Yesu ba mama Marie akutani na Yesu ba tindele Gabriel mama ba boko pa ayebani je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous mama e kongote mama ya Congo be mama ba finga ka o ba viola ka mama ba sabota ka pe bilo na ba église bo senga ka bango ba offrande ba tika ka ba mabala na bango ba sima ka ba responsabilité ba na bango te chaque jour ba ka ko kombela ka bilo ba église yo pasteur mbongo yo kozwa o ya ka lipa pa la gomo ko bilo bo biso na évangile lokuta na ko simba bino na mikolo za ko ya na évangile lokuta ko pekisa bato ba bunda te na ba mama ba la mukate ba ka ko adora ka bino balati ba chapelet balati bino liboko mama tambola ka na photo mobile nete na tolo be photo ya papa yango za rende mari de nuit ba mama mama ke lolata ka osingala liboko alati ya mobile nete yo za ozu bango ba mari de nuit basana nyoso yo bimaka la bango ya yo bango balata ka ba photo no yo nzambe la bango bango balata ka ba photo na yo balata ka bilamba la yo na lala ki na loti papa abimeli ngai tango papa abimi boy ayebisinga rapport sexuel to osaleza makama molimo ya lota mobile nete lota ka yo commandé mari de nuit ba maman na bongo siko ba maman na sikoyo boye komisaka bango bazoba o ba maman boye to sala campagne ba maman bo bimisa mbongo bana bango ba ko tanga te so ba maman na ba yeko sengolo lo mbongo o pesa bango po bana bango ba tanga olobi o mbongo langa eza ne tada mena classe nango bato ba pesa o classe mbongo ba maman na te bateki ba madesu na bango dime koma lokola ba kaye bolandela ka bango na bo frande so kaye nango ta chate e sala ma pinza balobi maboko na bato ekumisa ngai te maboko ya pamba te na ndako nzambe maboko wapi ba pasteur botique évangile miyibi bozo désorienter population congolaise ba mama ba komi kaka na ndako na bango moyeba kipezalité bino basio bo salaka ngai nazo yebisa bino ke soko moninga na kumisi mutu landele yo komona ke mona mosa za makamlo ko nazo kumisa mama lilisaya nasala ke tidi pona tombola mutu munganga ya nzoto langa anzimi tango nazo tombole be pona zo sangana kumisa ka mutu pamba te ya pe na boya ka mutu pamba te soki na boy mutu landela mutu lo komona ke makamle ya mabe ndenge nazokumisa bilo ba mama France kikita nazokumisa bilo ba masteranga mamile ba nazokumisa bilo tari boza ebele mimi mwana nzambe Bénédicte bozali ebele vraiment ba condoléances vraiment ebembe kobima lelo mais na ebite soki na rozata msulobi ba mama nyonso bipai bozali na pesi bilo mbote bonne fête kasi bo fêter la bozobate ba obozala ba rendez-vous muziki ba réunion c'est tout à fait normal hein et ça fête ba maman mais na pesi toli na lobi bo fêter la bozobate bo penser ba oyo pe ba papa ba zuite ba sepelisa kabino bo mona mabete bo ta la situation ya mboka
mboka soki ebebe bakala biloko nyonso papa kozwa mbongo bafutaka ete gouvernement ezobima te Joseph Kabila na molonga na ye bakangi mbongo tala place makambo ekei kuna mama bongo yo kofuta ka transport otambola ka makolo okele ka kokauka ozonga la simolela bokei pona nini ba ope bokei bosai na bilo mabete mais bolongwa na hypothèse ya kolobaka ke mbongo ezali ya biso tokele kolia te ezaka ya bino te bazosaka na bino po bafilmaka ba video wana bolingi bango te moto olingi te boya ye olingi mobali te kolia mbongo na ete koshina mutu te tambola na malamu vraiment ba mama nyonso ya Congo la pesi bino mbote camarade na ngai ya wana be ma chopa Swaze Swaze Saya il fallait que tozanye na plateau il fallait que tozala Blondine Petit malaise comprendre situation zo ma critique ye air moto le bara Congo eza bien malaise comprendre bisinga océan de la presse Congo eza mabe Congo ma chopine Swaze Saya Congo eza mabe c'est vrai Congo eza mabe yango no lobi merci na bino so ba mama ma fille chérie pour amenta ngolano la reine Olga Lompingana mokiteno Florence Batondomido obeti moi tour na South Africa na yebi keta ngoya biloko kitoko ekobima na moni Glody aye ingeta la ba papa basutela biso Glody Lunga ya fasha mabe mwana osakala te mikolo na yebi sibilo naza entouré na ba grande dame mais journée de la femme ezalango kitoko te na Congo ba femme tokozwa tango tokokende merci na bino nyonso ba mama ya Congo ingeta kilame bokila lokonde femme pekato plus 49 na Aimé Zinga boza ebele ba kombo ebungi Grady Lompinga nouveau riche bobo nanga mabete pa Kabuya l'homme puissant Papa J, directeur recherche stratégique. Sango Mokonzi. Ma fille chérie. Mais baby. Moi, c'est Aza Afacha. Esther Boluka. Ba maman, ba Deborah. Ba maman Ebele Nazana. Bouleki Bango. Bonne fête de mère. Bonne fête de femme. Maman Lili Saya. Maman Yapua. Maman Chilele. Ba Chilele Mibale. Bonne fête na Kitembo. Ba maman. Kabuya Pia minute. Tout ba maman. Tout souhaité bonne fête. Bonne fête na ba maman. Bonne fête na Julia. Asala Raponga na Zala. Bonne fête na Noëlla. Bonne fête na Miradi nouveau riche. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.